Destin croisé. Oh, si la bisalo. Oh, non, 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 non. Film est ici nango, mais bah retomber nango ezali. Yango, il faut qu'on dise mon époque naïe. Les abakouk, vous êtes là, manifestez-vous. Si vous êtes là, manifestez-vous. Donc, Destin croisé, film est sili, mais film est sili, mais bah retomber nango ezali. Film esili mais tokotika kolobela yango te parce que eza histoire moko o touché biso na mitema et touché les abakouk et touché la communauté na mitema. C'est pas seulement les abakouk nde balandaka SB hein, eza na babakouk te balandaka aux important ezali que non balanda ba capter message na bango. Félicitations à Mams si la bisalo. Merci beaucoup. À ton équipe technique, bato baza tout autour na yo. En tout cas, coup de chapeau na bango nyonso na yo na bango parce que balobi musapi moko et sokola ki longité. Donc bango pe sans bango et rosape moi passi. Donc bango ça implique vraiment beau travailler une équipe solide together. En tout cas, félicitations parce que ceux qui ont un titre nan les abako venez boya to solo là. Bocha bakiti bofanda. Kakane batubalo baga bocha kiti bofanda. Ah non non non. Bocha no bakiti bofanda, OK? Bota no titre au fait titre non il y a film au moni eza on a comprendre tes destins croisés. Donc si la bisalo veut nous parler de quoi? Destin croisé. Les destins à deux personnes. Bah, coup d'un destin, si tu peux comprendre, destin à mutu. Oh, na mutu. Oh, bah, koutani. Donc, bah, c'est croisé quelque part. Tu vas quitter idée à film, ce que sous kandengenin. Et loko oyo, ezali, ce sont des réalités. Oh, bah, te belé, bah, koutani nango na vie. Et ça, bah, histoire réelle. Bah, si moussous, bah, tika, bah, bah, ndaka, bah, botier. Ndaka, bah, bokilo. 5 ans, 10 ans, 17 ans, même, talama, 17 ans. En tout cas, et salama yango ba yeli biso yango pour ba fongola biso miso. Merci beaucoup à Mams, à toute l'équipe. Namoni bato ba markenga moi Bibish Mbombo Plasma. Bato ba markenga na film wana. Namoni Mao give. Mao non 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 non. Mao apesi le meilleur d'elle-même. Mao abimisi ki Mao. Mao te a jouer nae. Mais ko jouer wana non ko jouer na eza donc je ne sais pas et pas même soit na moni le quoi en tout cas ba artiste bazo s'éclater hein au moins que no muto jouer na mais kuna au sentir eza donc azo bimisa vraiment ba talent na nyonso azo bimisa ba talent nyonso en tout cas na tanga quelques commentaires il y a ba internautes on va commenter par rapport à film parce que même ça a publié qui na page na Facebook et bah ça ba remarque na bango ba suggestion na bango et tout donc autant il y a bien quelques commentaires mais avant on a nazo féliciter nos artistes bah oh bah travailler bien namoni Mao Gif déjà a marqué a incarné rôle na yé très bien ngako hermon ando kana kana mama kambo no sala ngai nzambe mama kambo ti o marqué vraiment époque na yo tu namona nanga mama makambo ko jouer hein namona mama makambo ko jouer mais ndenga jouer awa j'étais étonné a incarné rôle omoni soki tozalaka na tango akala oyo baba ndeko landa batu babeta batu mais mama makambo na nzela balandi yo babeti pour niveau mutema mabe ozalaki na ngwana pourquoi okoza mutema mabe mama makambo moi si mwana na yo do ozolinga ta so na téléphone te pourquoi tu comme la monde Android. Félicitations Mao Give a petit témoignage na ye pas Mams to moni peu best pe nga na tira roye bakutu yete mais na moni na découvrir ye kan SB a incarné rôle na ye très bien donc et simbi vraiment petit assis la bisalo et simbi très bien tu as incarné très bien ton rôle au pesibiso témoignage na ye to banano na Mao Give apesi témoignage donc bon ça connecté hein, parce que tu autant appelé quelques commentaires et puis tu clôturer émission Mao albi ya fanda ki na ndako mam ça tinde les messages elle disait que non que jouer rôle boyer et tout azaki étonné mais tellement aza artiste déjà na makila incarner qui rôle na bien aya ki pe wana se présenter incarner rôle na très bien en tout cas na mutema la mo mam saza nango
yango fois que ndeka liboso mutu azanga ba défaut na eta koza na ba défaut mais loko azopesa biso ndenge azosepelisa biso ya mitema tolingi kaka tokolinga ye nga bibishu momo nalobaka soki mutu azosala mosala na ye bien pourquoi pas encourager ye encourager te pourquoi parce que aopesa bato misala po mutu aye ajouer apesi talent na ye mamsa azwi enveloppe apesi eza kosunga bato te eza kosunga mutu wana kopesa peut-être aza na bana na ye aza na famille na ye aonourrir famille te aopesa bato misala te courage à toi mams kende liboso en tout cas nzambe na biso apambola yo bota mapasa mama pasa nga no be ka jour mama pasa pour jour au bote faut bota mapasa donc lipambolo faut à double voilà tout le monde peut best après ça peut témoignage na ya lobby y parce qu'on a lundi 15 minutes avec l'artiste de best na landa ki ango pe na lundi ka partir mon kiro aloba que non yeko dans artiste été mais abandaki ko linga mam sazaki modèle na ye depuis longtemps ce qui a d'autres la mams na ba film na ye et ya ko considérer que non maman Thérèse azaki na numéro azaki na nyongo na ye et asengaki alande na tournage à partir wana ne mam sa mona ki atalika ki do tableau moko eza to ko créer pour na yo apesa ki tableau a incarner ki rôle na ye bien et puis attirer pe la SB donc eza déjà eloko moko bien témoignage moko bien na mokili faut luka batu ba témoignaka bien pour na yo ko luka te batu ba leka kaka ba cha na miniature ezalaka ya kofingaka te luka témoignage ezale belé yango ekosala kino nzambe na likolo a pambola yo. Tout le monde Flore Bang, Flore déjà, as artiste auto ebi banda kala. Tout le monde est dans un groupe sans souci, tout le monde est dans un tonting en tout cas. Excusez-moi, sorry, naza vraiment engrippé. Excusez-moi vraiment. Excusez-moi. Flore to moni ke no abanda pe musande banda kaba Flore wana ba série ba Flore na ba na ba Serge. Ba sala ba maraka époque hein. Ba Flore na ba Serge ba betaka ba frappaka mais l'autre bonne pe Flore a joué dans Mbanda Semeki a joué rôle wana ya yeba kite ke non mawa ça très gentil tellement elle est très gentille de nature pas à ka gentil aseka kaka a joué rôle ne wana kitoko incarnant kitoko Semeki ya zo benga Semeki ma belle OK ma belle nazaki mbanda na ye na motema azaki nango wana mbanda na ye akende ko proposer oncle ne moko na poto mais normal bona lundi Flore abina nga na osala ngote na kuti mbanda na ndako epa babokilo nanga mbanda olambelanga mbanda osalanga nyonso na suka pe na kiepe na ye na PCP connexion ya ndeko nanga na osala ngote donc c'est ça yo so ko sala ngote pe il y a des gens maman Flore je te dis ba tu pe na mokilo oyo ba ko sala ngome baza moki ba to baza na mitema ya kibo mama na mitema pe ya ba ko supporter pe bazali menga bébé Chumbombo 17 ans mobala osina mobali poto awuti na mwasi poto aye na yepa na biso na fandi pe pona mobali wana te wana osango te wana osango te même on sali yango quand même il y a des femmes qui peuvent faire ça mais ngai bibi Chumbombo never non salango te to moni pe lovita wana lovita ka eloko ne esalinga shock nini na landie na émission ya Lekechu alobi ba artiste ba négliger abi ba artiste ba négliger ba benga kaete c'est qui frère na biloko ba artiste ne to mona na internet na ba fête na bango na ba mariage na mona lovita te kuna bossa na bien longi na ye na bano moni na ba film mais na mona ki était souvent des ba artiste muso mona ba on ba écrire on ba together et na mona ki na ba film été mais abi mam ça peut si valeur à penser na ya fandika I don't know ce qui même ça mona ki ndenge nini mam ça penser na ya bengi lovita ya ko jouer to moni a joué déjà jusque là a joué na ba film mi balé déjà incarné Perron est très bien na film Oya Liboso avant Destin croisé Wazaki petite sœur ya Sila Bissalo j'ai oublié même le nom ya film wana incarné Perron est très bien et puis on a Destin croisé aye awa azali cousine ya Sila Bissalo en fait azo travailler pour naye a joué peu bien a sali témoignage naye que même ça peut se valer pour lelo et pas Sila Bissalo eza RTNC ya ba chaîne à YouTube ya théâtre congolais wana il faut pas qu'on y ait yango maman nangai papa maman wana to qu'on y ait yango te yango wana non soki oleki na SB ba cheoka
so leki na SB batie oka donc eza lokwa balamusi yo baleki yo na RTNC eza lokwa balamusi yo baleki yo na digital donc lelo oyo efongola bafilme mosusu bakisa Nadège nde naza boye nayebi ye mpe kutu te mais na découvrir pake pa Nadège ye mpe nalandi émission na ye alobi nga nde naza boye nde bapesaki nga role wana bato baartiste mosusu bazotonganga artiste ayebana te oyo boopesa role mais frappaki félicitations Nadège tu as frappé et le bas nango ata Mike Kalambai ma chérie tu as frappé incarné rôle non bien donc qui très à l'aise dans rôle na yo ma chérie je te dis mouto a sauté au frappaki au frappaki vraiment au frappaki parce que na moyen de jouer na ba Marie-Hélène na ba Thérésia na ba donc on jouait très bien on jouait très bien en tout cas eza temps na yo si la bisalu a otombola bato si la bisalu a opesa bato occasion ke bato bazaki ya kobombana atombola bango to anomona ngo depuis abanango depuis kala ba mama oyo ba papa oyo ba papa masubu ba yoka na lisusu te mama sila atomboli bango apesi bango occasion yango faut chaîne wana akozata ata 1 million d'abonnés kokisa ta 1 million d'abonnés pour oza la référence na biso pour lelo soki ba RDC batali boy si le bisalo en tout cas chaîne wana théâtre wana ezolanda parce que tournage eza bien casting eza kitoko ba place bozo tourner pe eza kitoko malgré ba imperfection ya mike ezali mais quand même eza vraiment kitoko. Merci beaucoup sans plus tarder to ko mela mingité nazo tangela bino quelques commentaires oyo ba fan ya sila batanga en fait ba fan asila ba commis ba na ba commentaire quoi voilà biso ba recherche na biso tozo luka bo s'abonner les abako bo s'abonner awa bo s'abonner massivement to kolobelaka mams na bino. OK, témoignage mususu ya bo fait dans tanga ba komboté hein dans tanga ba komboté c'est pas important mutu moko alobi j'ai envie de faire le message vocal parce que je trop à dire tu as tapé SB SB m'a répondre que merci ma belle. Ah Petomoni, les travail de professionnel, waouh, je regardais 1000 fois, grave, waouh. Mon Kalobi, Moms, pourquoi vous ne donnez pas l'opportunité aux autres qui rêvent de faire du cinéma? Par exemple, faire les castings pour découvrir de nouveaux talents. C'est tellement rare rare dans notre pays. Voilà, Moutoumoko Alobi, bonsoir à vous. Je pense que le film a été bien tourné et tous les acteurs se sont bien imprégnés de leur rôle. Ce qui sort du lot ne manque pas. J'ai beaucoup apprécié le rôle scénique de Thérésia, Mao et Mama Makambo. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film riche en enseignement de vie courante. Bravo, SB. Moutouma Alobi, ma favori Mams, I love you. Moutouma Alobi, SB la meilleure à checker. L'histoire impeccable, SB le choix de l'excellence. Wow. Yemo SB Alobi, Adolina mokozi. Vraiment, ok. Heureusement, yemo kazo répondre na ba azo so na ba fan na ye. Moko Lobi, les tableaux où Nadège expliquait à SB comment Teresa a frappé Loulé est passé avant la scène en question. Il fallait que ça soit le contraire. À part ça, tout était parfait et merci beaucoup Mams de nous les abakouk, much love. Ok, on les a remarqué au basali. Donc next time mam prochainement, otala moutoisa na montage, elle va bien classer ba tableau parce que apparemment tableau moko Ezaki avancé, donc Ezaki avancé par rapport à l'histoire quoi. Donc chacun avant histoire, donc, on dirait bah bouleverser qui bah tableau. Voilà. Mon quoi lobby commentaire sous lobby à part l'erreur du tableau de Nadège que beaucoup ont déjà cité ici, j'aurais aussi aimé voir le changement dans le comportement des bestes. Du genre, arrêtez d'être ton ombre et ton porte-sac pour devenir un jeune responsable. Sinon, dans l'ensemble, c'était top, bravo. Et mon maman Salobi, oui, c'est une idée, merci ma belle. Waouh, très bien. Toké na ba commentaire, tozo sili ça.
Sincèrement, sincèrement, cette parfaite fête juste attention à la scène que Nadège a fait juste ça sinon SB de best. Mon Kalobi, Mams, laisse-moi te dire que tu as tapé. Bravo à toi. Une très belle histoire, très bien prestée. Mams, je t'aime beaucoup. Prends bien soin de ton travail, mais j'aimerais une fois vous rencontrer pour parler d'une histoire vraie. Et je pense que chez SB, l'histoire serait très bien prestée avec des artistes compétents. Voilà. SB, tu m'as redonné envie de regarder le théâtre congolais. Et t'es la seule que je regarde, je kiffe trop. Moi, j'ai juste remarqué que comme Thérèse joue le rôle d'une garçonnette, elle aurait pas dû mettre des pagnes, plutôt rester en pantalon qu'au bout parce que elle s'habillait en pantalon. hum, on la sentait vraiment dedans. Voilà ce que je remarquais dans l'ensemble, c'était génial. Mais dans l'ensemble, c'était génial. Commentaire à Souka Otokotanga pour clôturer. Un bon film, un bon film. Chapeau bas, Moms. Mams de nous, cependant, le montage ont dérangé. J'irai loin même dans le film des tempêtes. Une scène, c'est répété 2 fois. Mao reprochait, Mao reprochant Best sur les tatouages au moment où elle emporte. Au moment où elle emporte, ok. Elle devait être irréprochable sur ces points. Merci de nous permettre de exprimer pour l'excellence de nos films. Merci. Il y a Awa Mao, avant ça la remarque, or que Yemoko Aza na tatouage. Voilà. Voilà, nous faisons la remarque, Oyo et Salami. Mams, j'espère que équipe bazo rappel temps à côté de commentaire, mais émission peut côté rappel ba remarque pour ça là que Moussala et Kende Liboso. Merci beaucoup tous les abakouk qu'on soutenait toujours Mams Moutazan à BRT à cause de BRR équipe technique peut il faut prendre le temps ya kotanga pona ko meka un peu ko soigner BRR nyo so mike mike. Moi je vous aime beaucoup. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibi Chumombo officielle. Abonnez-vous massivement et laissez un